Bon, déjà là, nous avons andimaka été par rapport na ba propos na mingi moto boye naza na boya été c'est un Congolais ça comme na ye mais na ba propos na ye amona mais ils ont tombé juste exactement le côté za rendez-moi mingi le côté za mingi par rapport à l'homme de Dieu na makambo ba réalité politique oye a komandaka mais tika na le balan déjà que Mangomba oyo bango bazalaka pe mamu. Merci beaucoup na mboka Formanoka to ke ndete msigene tango sukutana oyo et causer perte humaine moko de je pense na kati ya Manima tango ki sangwana mwana mboka osaki ndenge ni mona mwa maponomi comment dirais-je campagne électorale qui na kimia oui na manière mande créer moi qui c'était quoi justement na mboka parce que mon chef de l'État c'est pour condamner aussi les actes. Oui, na CPLT aussi bien que le chef de l'État rappelle la CPLT que ba OTV na un citoyen congolais d'ailleurs Tata Mokonde Kolo a regretté que on ne peut pas ôter la vie à un Congolais pardon à un Congolais pour des questions politiques ou des questions de convenance. Bonjour, président Florent Manoka. Bonjour, Ndeko, journaliste. Merci beaucoup, président Florent Manoka, au bien de la Congolaise Télévision. Chaîne Moko, au bien de la ramie passée. Vous voyez, maïso de Kanakati à République démocratique du Congo, te bato comme wapi, ceux qui ne wapi, pe, tout reçoit wapi. Et donc, on a autre comme analyser, mais effet ensemble, beaucoup de santé politique au République démocratique du Congo Manoka. Merci beaucoup, merci. Motuna na yo na koyambe mepa na yo na pesi mbote na ba congolais de partout l'équipe na yo ya Congo Live Télévision na pesi mbote na ba communicateur nyonso ya UDPS oyo bazali kobunda pona kopalangisa sango malamu na kati ya République démocratique du Congo pe na ba bisika nyonso ezali musika na biso. Santé à République démocratique du Congo, tout la politique à République démocratique du Congo, les alliés Kotambola sous la fièvre ya campagne électorale oyo, tous alliés ko mibongi sapona ko kende na maponomi, il y a le 20 décembre. Je crois que tout le monde ba moni ba constater que ba tunyo so bazali na kati ya campagne, bazali ko convaincre ouais ba mususu zali ko rappeler population, mais pour na ba mususu zali ndé pour na ko convaincre population. Pona ba pesa bango confiance mais ba mingi pena bazali nde kozwa rappel ya oyo basi ba mesana na ye pe oyo bakani ko pesa ye un deuxième mandat nazolo ba boy pona numéro 20 Fachi Beton oyo asi a convaincre mitema ya bato pe apesi bango dans la kati ya campagne ezali ka ko rappeler boyokani oyo ezalaka déjà na kati ya population na ye. Merci beaucoup. Moi, on a beaucoup fait on a aussi que tenir à propos de notre langage qui est nous le bicaftique c'est que le Congolais a la confiance au PSD quoi deuxième mandat donc ça m'engage parce que les opinions étant libres et au moni que ba candidat mingi baza ko luka koyebisa bato makambu po bandi mabango mais Tata Mokonzi Ekolo oyo azali candidat à sa propre réélection azali ko yebisa batu makambo yo ndenge tozalaka c'est comme un père non azo continuer ko promettre ba iboka azo attendre déjà barre à 30 je pense que bon voter na 30 Tata Mokonzi azo rappeler ba congolais na koyoka symbiose bazaka nango déjà c'est comme un père de famille azo ko se lamenter trop par ma ba discours na ye non azo se lamenter ndeni basengaki mama amonisi mama COVID-19 mais oui ce sont des réalités qu'on a discours il y a lamentation non les Congolais ont vécu ça mais on a zo banoke hier azo rappeler ba mususu ne ba o senga mais hier azo rappeler ce plan là il y a lamentation non mais ce sont des faits réalité oyo to viva awa makamba COVID-19 yo ya ngote. Qui dans ce pays a vécu, toi, dirigeant avec la réalité à COVID-19? C'était. Encore que mandat où ils allaient compter, donc
makambo Covid-19 et empêcha qui bon fonctionnement ya institution au bien et réalité ya FCC cash yo bien au ezalaki. Donc Félix Tshisekedi n'a fait que 2 ans. Il y a ma réalisation prouesse oyo et mon sami lelo oyo tina moko ya bandeko na bino média ya honte ya RFI azone dimate ke oyo kokozana na kati ya Kinshasa. Merci beaucoup Namboka. Nous aussi au côté RFI, mais RFI il a fait juste une analyse très. Mais il y a lokuta pour na ba élément mususu za lokuta. Le quoi centre financier à Kinshasa ou le bakeza à Kinshasa c'est un mensonge. Merci beaucoup, Mme Boka, président Anoka. Tu es dans le banc, on a bougé, puis moi, totalement moqué. Na sortie médiatique, il y a Tata Episcopo et le Kumu, Mme Boka, Frédéric Mbongo. Comment vous avez trouvé cette sortie médiatique de Frédéric Mbongo? Bon, déjà là, nous avons dit par rapport à ba propos na mingi. Motoboye, naza tina boya été, c'est un Congolais. Ça comme mais na ba propos na ye na mona la lokuté mais ils ont tombé juste exactement lokuté za rendez-moi mingi lokuté za mingi par rapport à l'homme de Dieu na makambo ba réalité politique oyé à komantaka mais tikana le bana nous déjà que mangomba oyo ba mouvement religieux oyo et kotaka la scène pour na makambo etali tant ba intervention makambo politique catholique azali champion de na bao nyoso batikali c'est-à-dire que lingomba catholique eza moko ya ba mangomba oyo et pesaka pe mungongo na makambo etali politique ya mboka na biso. Donc catholique soka alobi il a qui cité que leki ya ba kimbangiste et la qui cité que leki ya église de réveil et la qui cité que yé azali na prédominance to azali na supériorité et pas ya ba salutiste to pas ya ba musulman to bongo na bongo. Donc nyonso wana ezali wabengaka ba to ba religieux oyo bazala na mwa ba opinion na bango ko kozala yango wana Peter Kaza di vice premier ministre et intérieur alobaki que ba propos ya tata cardinal ils ont engagé. Ça n'engage pas tous les mouvements religieux, ils ont engagé. Maintenant, il y a une réalisation, il y a Bazalaki na kati ya campagne, na kati ya Milulu, na ba jeunes. C'était un échange avec les jeunes. Ba jeunes wana, ba yaki na balongwe na banda kuta bangote, po ba ya na église, po ba ya koyoka politique te. Balongwa ki na banda ku po ba ya koyoka liteya. Il y a bon seko bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est comme ça que raté on a dit que na yoka na landaka na bomoto boy ça va mais na makamba nzambe blokuté za mingi na zo bango oyo na monaka parce que la carte écriture na oyo benga la Bible soko tangi Matthieu à Jésus-Christ na Matthieu à Paul to ba Pierre bazote ya biso ba que soyez sobre. Soyez vigilants, soyez prudents comme les serpents. Le serpent est très prudent. Soyez prudents comme les serpents. On est comment l'écriture. Par rapport il y a makambo il y a makambo avènement il y a Seigneur Jésus-Christ sur la terre. C'est-à-dire que par rapport tout y ba ko senzela par rapport à makambo tozo vivre na ngolelo, to ba ke biso toza ba ambassadeur, toza ba passager awa na mokili oyo, mboka na biso ezali oyo tata lengeli biso. Donc, si vous avez un tika biso na maramba politique, maramba C awa ya C awa, to ye po ya oyo kamate ya nzambe oyo biso maramba C. Vous avez prudent pour na maponomi oyo. Alors la politique peut aussi sauver les quoi comment dire l'église peut aussi sauver la politique aussi Mamboka. L'église peut sauver la politique comme du moment Nathan ya Élysée oyo roi a eu poser problème. Roi tini bato oyo ça paye a tout na pe nzambe soki ya mona ni. Lipe matitalo. Yo bossa ni marche ba chrétien. Yoka malam tout le contexte et écriture mon ami mais si peut-être quoi la politique ne marche pas bien pourquoi pas d'église aussi à quoi se faire aussi mais on a lobby que ce que l'église quoi apporter soutien et puis ça est créé par structure moko ko peut ça va tout misala on a lobby mais l'église monsieur c'est mingi ezalia pas ça là ba makambo ko peut ça peut avancement là comme l'église catholique a fait aussi l'église catholique pas ça là misala ou et ça va tout là tout ça maintenant on a zolo ba que na tango ya Élysée ba ebisi Élysée tala molipe matitalo Élysée atuni nzambe Élysée atuni nzambe
a critiqué la gestion d'un pays, il a dit Ndambe, à lobby, bokosomba li pendant 100 francs. Puis ça la qui bongo. Ce qui tata Bokonzi, tata Episcopo azalaki efficace na évangile, azalaki na bomoko na Nzambe. Alobaka tete Nzambe alobi lobby situation eko changer. Lobby. Mais il y a quoi le baquet to éviter ce qui yoka alobi que a éviter ce qui élection eko zala vraiment le 20 décembre. C'est tout à fait normal, moutako zala na moi pessimisme na e ezali na ngo pe mapete. Mais et là comme ça lobby les contre dans moi ce qui peut ekozala na limite ekozala crédible peut éko-générer ba trouble na moka ba jeune base à la prudence. Na mitema ya bato ozolinga o expliquer nini. Mais le mot frère c'est un prophète aussi il y a le kuta ndeko prophète a le kuta il a dit to milengele mona mboka na nini ko milengela mais jusqu'à maintenant église et prépare bato na ko milengela pour le royaume des cieux. Église qu'on préparer peuple, c'est pour le royaume. C'est pour le royaume. Et ça pour la marambase oté. Marambase o no stu yango pour la zone baké, les éphémères. Yo ça biso to banga pour la marambase. Parce que eko comme makame belé comme un peu. Liwa, comme un peu liwa. Liwa mboka yango église ya na pas. Comme un peu liwa. A chapole na kati ya makambo wana mboka mboka Florent. Siko Paul o aleki. Paul oyo pe ambongo akotanga ka pe makomi na ye Paul alobi ke bobanga liwa te bato bako espérer en l'éternel na kati ya Seigneur na pas ya Seigneur babanga liwa te babanga te. Paul atelaka pe makambo ya politique mais ateki nango makambo Nzambe makambo ya royaume des cieux pe azoyebisa bango bolanda makambo ase oyo te bino bopesa bomoi na bino na makambo ya likolo okaba bazoto na bino mpona éternel mpona Nzambe. Bien sûr mwana mboka Farawanuka mais à l'époque de Joseph Kabila c'était pas le cas. Mwana mboka qui a son âme cardinal Mosengo n'a même fait ba acte oyo faut vraiment installer ko benga ki plus loin ko benga président de la République benga régime passé les médiocres. C'était aussi. Mais oui. Là, c'était bien. Mais non, sur le billet, à l'obéi qui est pas médiocre. Médiocrité, ça veut dire que moto azo pour ça là, à la hauteur, il y a moyen. Bon, oui, t'as beaucoup de. Et ça, tout ce plaindre, il y a makambu moto à lobby. Ça makambu moto à lobby, bah tu peux pas critiquer qui attend, on a pas sali. Mais peu à son âme, Mosengo a kufa na ye. Mais c'est que oyo, banda. Régime oyo bango babenga ki médiocre n'est-ce pas basenga ki jeep officiellement ba pesi jeep tata mokonzi ekolo pa pesa ki jeep na enveloppe basenga ki yango kosenga est-ce que bokoki koloba ke bango babenga ki yo médiocre yo bobenga ki régime médiocre mais lelo oyo soki ambongo ne voit le mal que dans les régimes Tshisekedi et non dans les régimes passés. Mais à critiquer qui bango non ba sous ba la kanga jeep ba pesa raté. Ta ba pesa jeep akangi monoko ba mo akomi défenseur na bango akomi ko kenolia ba anniversaire kuna et ainsi de suite. Tantôt moni na kashobo tantôt parce que tout ça ce sont les mêmes les gens de la même maison. Donc en réalité ngai nazolo baker na ba propos ya monseigneur Ambongo cardinal Ambongo ezali ko engager ye moko kaka ndenge VPM intérieur à Lobaki. Ça n'engage que lui, ça n'engage Poyo bango bazala kapé mam. Merci beaucoup na mboka Farawanuka to ke deuxième sujet ne kambo esukutala oyo e causer perte humaine moko de je pense na kati ya Maniema tango ki sangwana mwana mboka usaki ndenge nini mona moi ma ponomie comment dirais-je campagne électorale qui est na kimia to na Maniema ndé créer moi qui c'était quoi justement na mboka ce qu'on a chef de l'état c'est pour condamner aussi les actes. Oui, na CPLT aussi bien que le chef de l'état rappelle la CPLT que baboma ba OTV na un citoyen congolais. D'ailleurs, Tata Mokonde Kolo a regretté que on ne peut pas ôter la vie à un Congolais, pardon, à un Congolais pour des questions politiques, pour des questions de convenance personnelle. Moutoapona, Izela Nae, Abiginga, n'a soutenu Oyo, n'a soutenu Oyo. Sokoyo Zana, intolérance, Wana,
et quand on a ndakunayo, pendant on a ndakunayo, nous n'avons pas supporté la perte de ces messieurs. Où il y a un paix utile pour la Congo, la Bissolobi, tous on a besoin de Wazalé, de comme belé, et non tout le monde a reçu pour la raison, il y a un rassemblement, toute la configuration politique. Donc, tata mokonziku, t'as créé mon musique à l'objet que, bah, ça l'enquête peut découvrir nani à salaki crime wana peut traduire devant justice. C'est comme ça que j'ai aimé le chef de l'État, où il comprenait toujours justice, indépendance et justice, à Lingui, à tout moment, tout ça va répondre à un acte devant la loi. Je pense que nous avons condamné acte wana. La condamné yango fermement, pe na sécurité na bengi pe bande ko mususu, nazolo ba même temps, en même temps nazolo ba pe parce qu'il vient de se passer à Nakati Mbujima IP, moi trouble mouké na vandaliser installation ya MLC Nakati ya Mbujima. Pour raison bon, nan ba raison ibanité, mais je suis sûr que ce sont des caprice moko politique peut-être, incompréhension moko politique. Il y a mon alingi koyeb sambala moko déjà qu'il faut cesser avec ça. Attention que ça qui moi duel ya batumi balé beaucoup comme ça on a quatre regroupement politique na binoté. Nous sommes nous sommes appelés à vivre ensemble. Ça il a fief ya union sacrée. Non, c'est la République. C'est la République. C'est une province ils ont comblé pouvoir makasi. Non, c'est une province aussi. Ndengeni fayula kenaki na Kasai au monaki ninga salaki agressé. Non, mais comment ça qui plein naé, ça meeting naé en uniforme. Sous pression té. Bao bazalaki tout ça là, ils ont été maîtrisés à la minute. Félix Tshisekedi au Azamuta Est mais à Sali ba plein na Est. Est-ce que ça côté na c'est la République, c'est la République qui gagne. Je dis que nous sommes nous sommes appelés à vivre ensemble. Ensemble de la République, IDPS, MLC, PPRD, je sais pas, ceux qui ensemble pour la République. Ensemble pour la République, n'a pas parti. Nous ne sommes pas Congolais, hein. Nous sommes des Congolais. Ensemble tout. Nous tous pas Congolais. Naobi ensemble, UDPS, PPRD, tout ça là. Des Mukwege. Oui, bah parti na bango, bah parti na bango. Nous sommes des Congolais. Mais Naobi, nous sommes pas parti. Quand on était en Moïse Katumbi. Yo solo ba candidat. Ah, mais les partis. Quand on pas présent na bango. Parti. Quand on pas présent na bango, comme les Mukwege. Congolais comme des. Pourquoi dans la partie dans Zaïre. Zaïre. Oui, parti Zaïre, dans symbole de Zaïre comme ça. Zaïre comme parti. Les Congolais, les Mouskatumbi. Donc yo ozo un système congolais c'est que du moment où ba pesa ki ba candidature na bango, ba pesa ki certificat de nationalité. Balobi ke baba congolais bango balobi ke baba congolais bisope tolimi ndenge cour constitutionnelle a validé bango comme ba congolais bango nyonso balobi ke bapesa ki ba candidature na bango avec certificat de nationalité. Bon baza ebele baza 26 candidats bango nyonso bandimaki bango bazala candidat mais soki lobby toza jour toza lobby soki bato moko bobaye ba Wilingoma soki baye ko contester Wilingoma congolais pe je ne pense pas so Wilingoma zai congolais alingaki ko répondre na mbela oyo babengaki ba congolais so bataki na rébellion M23 baya na ngambu ya DDRCS oyo gouvernement elengelaki awa Wilingoma répondaka te donc on le considère comme ne pas être congolais. 1-23, ils ont activé toujours puissance Nabango, mais non, c'est toujours Bitumba, puissance déjà. Bertrand Bissimo promet il y aura un chaos d'ici quelques semaines ici. Qu'est-ce que cela veut dire? Oui, ils ont malobanae, ils ont lobango, malobanae, ils ont bibliothèque, ils ont écriture biblique, ils ont fait mobeko la constitution, ce qui a la chaos. Mais en même temps, Bissopé toyebi que le chaos peut être dans leur côté. Awa 2 jours passés awa perte ya vie humaine oyo bango bazui ba ebisi bino déjà ndenge ba subir affre ya
il y a frappe, il y a ba wazalendo na ba FRDC ba esibinote todos et la bango le 8 décembre pas qu'endete ba ESC na bango ba protéger bango ba qu'endete et ça pour les araignées en 23 il y a au milieu du village il pour notre zone tampon et ESC au milieu du village soit au milieu du village mais les je remonte dans mon scout non mais bango ne surtout bazo kende c'est comme ça que na ebisio que après le 8 décembre na minuit soki ba keite baza pe na batata na ba maman na bango na bana na bango je crois qu'ils vont répéter ba famille na bango ba regretter ka bango parce que les Wazalendo vont maintenant activer appuyer sur les boutons rouges pour que non mais c'est parce que nous tenions FRDC a tenir dans respect il y a logique il y a fait des routes il y a Angola na Nairobi qu'il fallait cesser les faits d'observer cesser les faits jusqu'au moment où ma camion se vous à plani pour que qui met ça mais tout le monde a que bango biso toujours tenir toujours respecter cesser les feux les Rwandais oh va bien M23 bazokota na ndenge ya chobo pour que heureusement FRDC vigilance na ba service de renseignement ba dénicher ki bango d'ailleurs ba oti surtout komona ba oyo bazalaki na kati ya boya na nzela ya butu ya molili basi ba dénicher bango déjà COP 28 d'ailleurs na ba mercenaires blanc na bango déjà tout le monde qui va image COP 28 Dubaï est-ce que le textile va aller bon il est invité comme chef de l'État d'ailleurs Izaki Marambo il prévu déjà depuis longtemps selon calendrier nae ce qui a monique fa kende est-ce que c'est important oui c'est important pour na pays na biso oyebi que République démocratique du Congo est comme cité partout na ba structure nyonso wana ba rencontre minene wana nyonso tous les présidents on a tous les présidents mais les grands ba présidents ya ba grande nation ba kozala wana donc masolo ekobeta mawana c'est pour booster l'économie mondiale oui que nous Congolais la RDC fait partie aussi de ces grandes cartes mondiales donc je crois que la RDC sera valablement représentée même si le chef de l'État ne sera pas là il sera la RDC sera représentée voilà. Merci beaucoup Naboka Mano comme ça presque la fin mais je suis connu pour lancer votre partenaire mon nature unité à ba Congolais nous voulons être unis tout l'unité aux na bomoko na ba Congolais nyonso botika ba intolérance politique ailleurs tout privilégié bomoko na biso na to condamner ba propos ya grand chef coutumier oyo ya na Olomami oyo a pekisaki ba kasayen ba melama été ba sala pe boete ba kunda makuna te je crois que l'affaire est réglée makambo wana etika yango nous sommes appelés à vivre ensemble unis de makasi na biso ba candidat surtout bazana na makoki ba présenter ba élément na bango ba convaincre ba Congolais pour que ba pesa bango mandat na mapono mizali ko ya mais pour la candidat président de la République Fachi Beton numéro 20 oyo a caracolé déjà dans presque la province oyo surtout à Lekani tout ikali na Grand Kasai na Grand Katanga oyo masolo za na mokitoko. Merci beaucoup Naboka président donc est-ce que 2023 toujours que espérer na maponomi vraiment exclusif et transparent. Maponomi ezali et poleli seni atie makambo so poleli yango le moni ba union européenne ba bendi ba biloko na bango mission na bango électorale bazonga na bango po ba moni ke ba candidat na bango ba candidat étranger o bango balinga ko soutenir ba rassurer te n'espace soit téléphone ba kokite et puis pesa biso la question na moko te to supprimer poste ya première dame to supprimer poste ya maison civile et au moni ke ba union européenne ba moni ke nous n'avons pas de chance tant que Tshisekedi au-delà ya ba Congo central na ba Kikwit na ba wapi kuna Grand Bandundu et Grand Équateur accueilli susuko ça la foule na kati ya espace censé être fief ya ba adversaire na e ba monique match oyo eza mabe tika toka na biloko na biso et puis eloko na ngi na souligner makasi pardon ba Union européenne balingi ko imposer ba yaki na ba matériel na bango satellitaire ba installer yango pour na contrôle ya makama popono gouvernement atali parce que nazo belango ko isali moi makelele mingi
gouvernement atali ke ko installer ba drone na bango pardon ba satellite na bango et ko impliquer plusieurs ministères dont transport pétentique ministère numérique ministère ba ministère belé ekota na kati wana sikoyo balobi ke to engagé ba expert ba kende koluka ici kani ya proposer biloko na bino batala ba étude de faisabilité wana et ko simba te yango wana tomoni ke moyen kopesa bino autorisation eza te nde yango bakangisaka surtout ke bakandidat na bango bazorasire te yokana koboma pose ya première dame mpo basengi olakisa mama osenga kosupprime maison civile mpo kuna toyebi te ekozala banani bekolo nini ekozala kuna donc tout un tas d'histoire bango bamoni kosimba te yango wana bakangisaka na bango bake. Merci beaucoup président Florent Manouka. Nga napesi yo merci.